Bonjour peuple congolais, bonjour bande konabiso partout bozo na biso na o to pesi bino mbote. Place nous tout bozali to pesi bande ko ya diaspora ya Belgique, ya France, ya Allemagne, ya Hollande, ya Londres to pesi bino mbote. Toye kolbiano likambo ya gouvernement soi-disant ya ba warrior o belaki biso avec pompe gouvernement ya ba guerrier au premier ministre Oza Sama Lukonde. Bango balobaki ke bango baza ba guerrier. Ba yepo ilukamba akomaki déjà papa mukolo fatigué. Kabila bandaki ko manipuler moye ke makambo etambola bien ezalaki te. Lelo oyo ye aza jeune Sama Lukonde. Gouvernement na yo banda ebima yebisanga concrètement nini o déjà bosali pour na peuple congolais. Bozomona te ke bino pe banda boya wana gouvernement soi-disant ya ba warrior na gouvernement ya papa Ilukamba webisanga yi différence nini ezali entre deux gouvernements wana. Au contraire kutu na gouvernement o soi-disant gouvernement ya ba warrior makambo komi lisusu pasi koleka mapa emati loso emati madeso emati mafuta emati nyonso tu emati nyonso tu emati na gouvernement nini gouvernement soi-disant ya ba warrior. Or bolobaki ke nini te makambo ezotambola bien te po Kabila abanda ko bloquer siko na ba gouvernement ngo wana ya ba warrior wana na ebite Kabila kaka mutu azo bloquer Kabila kaka mutu anomaki batu na gouvernement yango ou bien comment to eza kaka Tshisekedi to eza kaka Tshilombo parce que peuple azo mona rien peuple azo bate akokime la place nini ba gouvernement ya ba warrior boza wapi peuple azo souffrir boza wapi rien ne marche boza wapi kobetaki tolo awake toye mais nini bozo sala concrètement po passe komi makasi koleka na Congo souffrance el susu makasi baka niveau boucher banzela ezate zandu bobuka rien ne marche eloko moko te mais lelo oyo kaka bino wana nde bozo vivre bien bozo lia na mabota na bino mais peuple congolais par na eza wapi na nyonso oyo na gouvernement oyo ezoleka oya ba warrior oya Ilukamba oya na peuple congolais siko place na ye eza wapi peuple azo se retrouver te Tshisekedi ko diriger mboka eza pema omoni yango sikoyo omoni ke ko diriger Congo eza pema po ya kaka o Kabila azo bloquer Kabila sikoyo akie kofana na kingakati so est-ce que ye kaka mutu azo bloquer bino ou bien comment kindoki na bino ebimi na poasa Félix oyaki po obongisa Congo te mais oyaki nde po na libumu na yo na famille na yo na ba proche na yo preuve aneke ba combattant oyo ya 10e miri tala ndenge bazolela pasi banda bozwa pouvoir bazaka kana sanzete na 10e miri basalaka te olie bazwa pe ata conscience rien kaka faci bidon eza pasi pe mawa to continue boye te na mboka ngo Dozo continuer ko souffrir peuple congolais. Peuple congolais zo se retrouver na biloko na bino atate. Peuple congolais zo se retrouver te na kati ya gouvernement, na kati ya ba président. Peuple congolais zo se retrouver te. Azo se retrouver ata mukete bozo nyokola bozo torturer peuple congolais na yebite. Torture abino et aussi la te. Parce que ça là qui Kabila. Et ça là Kabila non, Kabila m'tendait ko diriger maintenant azate. Azate to lo basiko ndeni siko na kati ya bino mutawa dirige bino Kabila na sima bino to ba mutaza Kabila po to lo ba mutaza sima na bino eza Kabila. Voilà, ezo continuer ko funda Kabila zo continuer ko diriger mbokana. Ezo continuer ko funda ezo continuer na ba gouvernement ba to Kabila baza mingi na espace pourquoi parce que président na bango aza na sima. Président mutazo diriger na président aza sikoyo et puis azo diriger ba tunyo surtout baza wana.
Ils ont là qui ça déjà. Peuple congolais, aux espaces, ils ont continué à souffrir. Rosa le Bani, le peuple qui gagne, le peuple toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Mais voilà, toujours peuple a gagné, te comme une ce que les ventres, il y a un président toujours. Peuple a espace, papa Tshisekedi, wana papa, les fruits, nani. Tshisekedi, avant Koufa, le peuple est toujours. Mais c'est sous peuple était Félix. Olandata combat papa noté. Olandata exemple à papa noté. Depuis toutes ces années, papa n'a bondi. Yo se retrouvé la place wana. Yo quand se retrouvé la place wana pour na élection, mais non. Non. On se retrouve pour na élection te ha. Attends mukete. Et ça soupe musala papa no sala kinde kabila anuka ki a récompensé Ah, yo oui. et tout nda peso espace wana. Yo na tout na bateau yo o bazo sala ba rébellion na bambo comme sou côté le sou basate. Vraiment. Côté le sou basate. Ba Mamadou Doumbouya, ba Goïta na Congo, bozate. Biso moyen moko azo continuer ko revendiquer ba rosi ba telema bakati bon mitu. Nani Kapangala. Ba Teres Kapangala. Bakati bango nyonso tu basuki na banzela. Mais ce que ceux qui to luki ke to sanga ni to sa lisanga moko po to bimisa bango yebi ke to longa. Oyebi ke to longa. Mais jusqu'à présent to zo conscience te. Même na peuple to soit conscience te. Voilà pourquoi to tira ka place moko to tourner ka rond. Biso to yaki poto kabola lisusu nde to kabola kana bino ba idée na biso. En tout cas, merci beaucoup ba diaspora nzamba pambola bino et pour to continuer ko révolter pour na mboka na biso. Merci to tiki bino bye.